Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Makambo ekomo lekela ngai kaka lobi nasalaki émission ya Pierrot nabiki Pierrot azali problématique te moto nini wana ya mauvaise foi azwaki matière na ye apesaki tiktokeuse moko boye tiktokeuse wana aannonce ntango aannonce ekreye mwa moto olie esuka wana bao batalaki émission na ngai elobi te bazonga bakende otala yango bayoka ndenge nalobaki ndenge naesplikaki lobi lelo sujet ya makambo ya mwasi ya Pierrot échange ekomi su sujet mosusu bozwi pase ya mwana mwasi ya bato boye nango na réseaux sociaux soit disant que soki bazobota te eza mpona mwasi wana Pierrot akobima victime te le monde ici mokili oyo eza na méchanceté moko korapele mwana ya bato pase na ye na ekole oyo ye atanga nayebi age ya mwasi ya Pierrot te mais sûrement azwa diplôme mpe mwa kala nde tozala biso nyonso toza na bapase ata Pierrot ye moko aza na pase na ye ntango abalaki awa si tokayeba matière ya Pierrot ebima de part et d'autre ye moko nde tozala komona asalaki vraiment bavideo alobi abali na Kinshasa okende pa ye moko te abali na Kinshasa lelo sujet baluka ekoma nini ke mwasi nde moto amemi opprobre amemi calamité eza lisusu likambo électrophorèse te eza lisusu likambo ya groupe sanguin te ekomi likambo ya pase ya moto non naza choqué mpo ani biso bakongole toami te ya mabe boye na otiela bino volume ya video wana bolanda boyoka ndenge moto aye na pase ya moto azorapele na ekole atanga awarapele na ekole atanga epuis aza koavertir aoloba mpe clairement alobi makambo oyo bayebisi nga oyo eza vrai donc ye baye olobele makambo ye akonfirme mongo ke eza vrai epuis aoloba alobi Pierrot kuta ayebi ata makambo yango te wana eza mpona bokabola couple ya bato to botya kimia tala soko oye libala oboti une fois oye loka otia lokola un coup une flamme oboti na yo ezaka faire éviter bato mo baproblème botuna bato oke aye libala mabote bandi kokomplike ye na fe na bato ebele tout autour na nga oke moto aye libala mabote bandi okomplike nayebi moko asala 7 ans avant bota après 7 ans naboti mpe kaka mwana moko mava bota wana bazemi ezobima so ezemi ekomi kaka 3 mois ebimi ekomi kaka 3 mois ebimi avant bota mwana mwasi wana bazemi elongwe 5 aboti mwana moko wana bazemi na nsima elongwe mibale epuis kobota mpe stoppe wana mais mwana mwasi wana abalaki mpe vierge te abalaki jeune abalaki na 20 ans po asali 13 ans de mariage aboti après 7 ans nga na ye toza age moko mais vie est compliquée na 20 ans wana azali kaka na mwa ex moko kaka apo mobali na alingi ye na 20 ans wana abali ye motu nyonso aza na pase na ye pase ya monene na pase ya moke ezalaka te pase ya nini boolobela motu ke non se rappeler ke pase na yo nde moto esalaki obota te koyeba ke motu wana aa na famille mobali wana nano aa na famille ye mpe mwasi wana aza na famille baza na baparrain baza na bacamarade deja na baa na problème nano ya obota zemi euti kobima mwana mwasi wana ano na bastress basusi zemi ebimi ntango boyo oloba likambo bongo na réseaux sociaux olobi yango mpe bien olobi mpo mobali na yo ayebi yango te donc mobali aotuna mwasi eloo nini onga nayebi te
oyo olobela ngai te oyo ezosalaka elelo ngai nabota te mais vie eza théâtre vie eza lokola likambo oyo nene alobi oyo bokootyango na théâtre mwana mwasi wana bozoboma ye to bozopesa ye kimia pe na comprendre te naoki yango mabe makasi naotiela bino volume bolanda donc okasi lokola mutu la même personne oyo azoloba oyo atiaki message ya soutien ntango tiktokeuse wana asalaki message na ye atie message ya soutien on te soutient eleki kaka baheure so ye na nango ayelaki ye matière amosa yango nalobaki likanga bamatière oyo ke bato bazo se sentir tellement libre ya kozwaka makambo bavie ya bato ntango nakanisi kutuke likambo yango oyo baye nango koloba oyo eza likambo moko boye eza présent mpona makambo mwasi ya piro asala yango na ndako ya libala ngai nayebi makambo ebele ebele soki mwasi wana abandaki kozwa ata zemi te elingi ezala mpe ndenge mosusu me mwana mwasi wana azwa bazemi mosusu ebima moko mpasi abota mosusu nde eti kobima eloko ya compatibilité wana ça fait soki mwasi oyo eza vraiment makambo ya solo oyo nene azobimisa ya solo vraiment ya vrai ya véritable ezalaki soit disant passé na ye bapesi na baréférence ya baekole atanga na makambo asala na kala yango esalaki lelo abota te pourkui na 2022 ntango makambo ebandaki kobima ntango mwana banga akufaki ebimaka te elobamaka te mpo ya kobima kaka lelo kaka elobama kaka lelo kaka ke passé wana abetela mobali te entre guillemets bakenda na bapaster aloba mpe nyonso te yango ozosalaki ekanga kobota tala likambo kobota kozanga bana nzambe nde abotisaka tala eza na bato bala vierge babota te ya na bato bakubula bazemi nayebi mwana mwasi mo na ministère ya combat spirituel mpo mama ya biso asambe ya ministère ya combat spirituel alongola 12 zemi avant bala ntango abali azwi mpe complication na babota ata aboti 7 enfants na fausse couche moko lokwa 8 osala 12 plus 8 esali 20 zemi na libumuni wana nzambe apesaki eloko ya 20 bana ye moko na kindumba alongoli 12 aboti 7 moko asali fausse couche nzambe aza neti mutu te en tout cas likambo esalinga mpasi bopermettre mwasi ya piro adigere kobala star ya congo elingi oyoba te ke fo vino ezala expose piro aza mosantu te mpo ani biso na afrique toyebaka kose soutenir te biso moko atanke basi tozalaka na solidarité féminine te nene ya ndenge obimisa makambo mwasi ya piro wana si aza mwasi aza mwasi ndenge aza wana aye mpe na makambo ya mwasi mosusu atia yango mpe na réseaux sociaux ça me fait très mal sachant ke ndenge asali bongo couple ya bato lelo peut-être baolala te baoswana baobunda parce que stress eza daya makasi tension eza daya makasi mpona makambo yango na ndenge ekomi su na réseaux sociaux mais non elenge oya na matière déjà ndenge aolobela yango ondira aza na monopole ya olobela yango abandi mpe baphrase abi alobi Piro kutu asene biso eloko te aza vie na biso tolingaki mingi azala moto ya problème te mais tokoki mpe kotika ye mpe akufa martyr te quand tu parles comme ça tu as besoin de créer quoi le divorce tu as besoin de pousser cette fille à faire quoi ya kosala nini tubela ya kotubela atubela ke ayambula masumu ke elle a un passé là médiocre yango esalaki ekangi kobota non je suis très déçue naoki pasi naza déçu naoki mawa nasimagine na ndenge likambo ebimi mpo video ebimi ça fait 5 heures du temps na 5 heures du temps ndenge ebimi boye na ndenge vitesse ya réseaux sociaux sûrement Piro a déjà au courant nango na ndako ya Piro na minute eza ndeni kimi eza kuna koswana eza kuna ntango botangeli moto baréférence banini soki Piro abala ya mwasi ne vierge te
est-ce que oye ba kontele moi sinon mibali komba bimana bango na passé ayibe eloko nani apesa nani déception est-ce que koboya mobali oyo abali yo te odécevoir nde nzambe opinion ke obota te franchement naza na baconfusion ebele na motu na ngai nazoyeba te mokili yango tookende yango wapi naotiela bino video ya nene ya obolanda yango naotia yango 2 fois natia yango mosusu lokwa 2 fois mpo bolanda maloba wana bien apres ntango tozonga nameka kodécortiquer apres nazongisa yango susu nalobaki yango lobi na émission na ngai ke réseaux sociaux epesi bato ebele bamonopole moko ya koloba makambo ya bato avec toute légèreté ne sachant pas badégâts naloba yango ngai Nela Chou makambo oyo nayaka kolobisa da makambo eza deja na kati ya réseaux sociaux moto ezopela deja nde na ye nalobi apart basanga matanga bato bazala na besoin koyeba koyoka mais vie privée ya motu ke efandi boye généralement nazwa kaka oyo eza na réseaux sociaux ya na bato ebele balobaka nde nayoka kaka na bavideo ya bato wi mpo nalakisa bino ke ngai nalobaka makambo te nayaka kodécortiquer makambo oyo eza deja na réseaux sociaux nayaka kosala analyse ya makambo oyo eza deja na réseaux sociaux me nakendaka kokundwa likambo ya motu te nabimisi yango na deuxième chaîne na ngai nabetaka bamasolo me ezalaka anonymement nasalaka bafe divers bafe oyo eza vrai badrame bahistoire oyo eza ya vrai oyo eza deya na réseaux sociaux ngai nalandeli nazwi information na ye napesi bato seulement ezalaka badrame misusu ezalaka bamasolo mpo na okiosa to parce que le dehors est risqué. En parlant du dehors est risqué eza mpe kaka bakao na obetela bino oyo ti bakao neti bonene afandi kaka boye babeteli soi disant passé ya mwana mwasi moko boye aobota te na libala na ye mpo daya makambo eza deja boye comme daya na baréseaux sociaux ye oleya koboma moto soki azwi combien kuna alaya niati su mwasi wana oyebi na bafamille na biso africaine tobala biso basi oyo bafamille africaine biso basi tozalaka kaka mabe tutu eza na ka ya kobota so mobali no azodefendre yo à moins que belle famille wana ezala belle famille moko basambelaka bayebi ke nzambe moto apesaka bana lelo soki ozwi te olobi okozwa me natieka me na makambo ndenge ebandi kokendele tourni oyo tonton Pierrot naozonga na nsima bolanda nanu noto naoya bolanda 2 fois ebongo nazonga nalobela mpe tonton Pierrot nalase message na tonton Pierrot bolanda nabanda Pierrot Ndombasi ndaza bon aza artiste mo biso so tolina mingi tonton Lolo en tout cas asa na prompte asa après bat makambo te toyoka pete na ekitaki mataki malheureusement aza star ce qui vit à moi sinaye ezo coller ekoki ko salir ye le roi aza star e ko senga biso toloba ma cla na viso o sali ba mabe moko boy na mama mibali soko koti libalo moni mambo ezo simba te baloba la vérité. Je ne suis pas contre toi déjà na ebioté na mona hôtel na courtoya hôtel mais naza ba élément non ya vrai ya solo banda mabuta se rappeler banda école Lumumba do eza makambo elandi yonde na ndako libala eza makambo elandi yonde na ndako libala bilo msusu tosala na bo jeunesse na biso na bo mwana na biso okokanisa ke obosani alors que elandi yo se rappeler na Lumumba lelo Pierrot okiko payer pour casser mais je ne suis pas contre toi na roya ko yebiso po na na ayote pour te dire que rien n'est impossible à dire côté d'église boloba ba vérité nyonso te ndeti nga lobanga sonza poso sa tubela donc il n'a pas passé à l'église de réveil te ata pa sango sa ata pa mobali no fo yebisa ye o comme na point o fo yebisa mobali na o passer na o pour sauver yo moko na libala na yo. La grand-mère bonjour. Donc na obanda la histoire na yo na Lumumba institut Lumumba ezana komi noni yango te mobali azanzambe te mais ezama mboyo ezo tia couple na bango en danger
En danger, c'est-à-dire Pierrot est bien roté. N'a limité, hein. Pour y avoir des bonhommes. Avant comme la lingua là où tu as des bonhommes matete kuna. Donc, et ma amboyo, ils ont causé préjudice dans l'ibala na ye. Donc c'est à elle de dire la vérité, de prier et qu'on lui. Là-bas, Pierrot Ndomba Sinda Zabon, un artiste, mon bichon sur Tolina Mini, tonton Lolo. En tout cas, Azan a prompté. Azan a prompté. Azan a prompté ma camboute. Toyoka a pété na ekita qui mataki. Malheureusement, Azan Star, ceux qui vivent à moi sinaye, ils ont collé et qui ont sali rien. Le roi Azan Star, et aussi na bisoto loba. Ma claque là. Na viso au sali ba ma bémoro boy. Na ba mi bad. Soko koti li ba le monde ma mbezo simbate ba loba la vérité. Je ne suis pas contre toi, déjà na ebioté, na mon hôtel, na courtoya hôtel, mais naza ba élément non ya vrai ya solo. Banda mabuta se rappeler banda école Lumumba. Donc eza makambo elandi yonde na ndako libala. Eza makambo elandi yonde na ndako libala. Bilo msusu to sala na bo jeunesse na biso na bo mwana na biso. Oko kanseke obosani alors que elandi yo se rappeler na Lumumba. Lelo Pierrot okiko payer pour casser. Mais je ne suis pas contre toi. Pour te dire que rien n'est impossible à dire. Côté d'église, pour la vérité, n'y a sauté. N'detinga lo banga sans apostole ça tout bela. Donc il n'a pas passé à l'église de réveillé. Ata pas sango, ça ata pas mobile, no faut yebisa ye. Au comme il a point au faut yebisa mobile non passer nao. Pour sauver yo moko na libala na yo. La grandeur bonjour. Donc dans la histoire na yo na Lumumba, Institut Lumumba. Ils en ont commis non ni yango. Te mobile zanzambe te mais ils en amboyo et zo tia couple na bango en danger. En danger, c'est-à-dire Pierrot est bien roté na limité hein. Pour y avoir des bonhommes. Avant comme la lingua là où tu as des bonhommes matete kuna. Donc, et ma amboyo, ils ont causé préjudice dans l'ibala na ye. Donc c'est à elle de dire la vérité, de prier et qu'on lui. Tonton Pierrot, Olandine nene à lobby. Oza star na biso landa biso. Tonton Pierrot. Tonton Pierrot na bengi yo 3 fois Tonton Pierrot. Stopper les camboyo na réseaux sociaux. Tu que zan eloko il faut bosola yo na mwasi na yo. Bosola on a privé et souka entre bino na privé na famille. Mwasi nyonso to mwasi kutute mutu nyonso oya bali vierge te. Atakuta bali vierge azaka na passé na ye. Parce que déjà le 17 le Zaki le 16 na sala makamusu lobby et comme il a passé moi signe ce sera zokola moi signe je parle de moi signe so à moins que kola tamoko Zaki ne longali babe libakala mais si tu étais vraiment une fille tanenge longa moi ça Pierrot zali bébé et l'onkitoko belle de figure belle de taille belle de teint belle de tous. La femme de Pierrot, elle est très belle. Donc, je pense que Azaki mi balande ko landaye et belé. Azaki na droit ko linga tope yo boya. Azaki peut na droit pe décevoir pe mutu. A s'engager mamoni pe clair ta boy pe mutu wana. Ezalaka. La pasteur kuba ote yango si tu te sens pas à l'aise avec une relation kata yango. Donc, moi je pense que tonton Pierrot moi na mwasi wana azaki na droit ya ko décevoir mutu nyonso alinga ya ko décevoir. C'est son corps, c'est son oui, c'est son non. C'est sa décision.
bato baoya na makambo ya mwasi no na réseaux sociaux bango mpe baza na bapase na bango likambo ya kobota to mpe kozanga bana eza domaine ya nzambe eza na bato mosusu bazwa bafaveur moko malgré aza mabe azwi faveur moto mosusu kaka mabe moko bo asali ekangi ye moto mosusu mpe asali mpe eloko te me ngai nayebi ke domaine ya bana eza domaine moko ya nzambe ndenge aloba eza na makambo mosusu okoki korésoudre yango mpo eza physique okoki korésoudre yango mpo oza na capacité wana makoki oza na makasi wana mbongo wana moyen ya korésoudre yango mais na makambo mosusu tu n'as pas le moyen de le résoudre oza na capacité te ata oza na mbongo mais mbongo ekoki résoudre yango te yango frère Patrice ayemba nzembo moko boye ayemba alobi okoki kozala na biloko moza na apeti te okoki kozala na elamba moza na sante te okoki kozala na mbongo moza na makasi te ya kolia mbongo wana okoki kozala donc eza na babiloko mosusu so oyo ayebi nzembo wana akomela nga titre nango na komande ezala nzembo ya frère Patrice Ngoyi Mosoko so nayebaki yango nayebi kaka ezali eza nzembo ya frère Patrice Ngoyi Mosoko nayebi me nayeba te rythme nango ezalaka ndenge nini eza nzembo ezala na clip je crois ya bonjour eza na clip ya bonjour je crois na titre na clip wana na album pardon ya bonjour nzembo wana adetaya mpenza biloko oyo ke moto akoki kozwa na moto akoki kozwa te ozomona nzembo oyo naoluka ngo eyelanga mpo nayemba yango naoluka ngo mpenza mpo nayemba ngo nayembela bino yango so eye pendant ke naosala émission bomona kaka na koyemba nzembo yango bomona na oyemba yango bokokamwa bomona kaka na kati maloba mbamo nayembeli bino nzembo wana mpo omonaka eza na paster moko donc soki donc américain moko boye multimilliardaire akufa na jet na ye jet ekoki ye te pete eza mpe na américain moko boye aza mpe kaka bazali basketteur akufa ye na mwana mwasi na ye baekipie na ye na bajet privé na bango mpe kaka donc moto apesaka vie moto apesaka bomo eza nzambe eza na biloko mosusu okozwa na propre force na yo parce que tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Mais ça, Babylone, mosusu, on a propre force noté, le quoi kobota. On a propre force na yoté. Et le baté kende biso tozu ngolu ya bota ozu pesé mais mi ango 9 mois, il faut mi bete la tolo. On a bota non. C'est une grâce que nous avons obtenue de la part de Dieu. Toko bete la ngo poitrine té. Yaneti santé. Tala eza na bato mosusu toyeba bango année passée bokoti mpe na 2025 bosali kaka mwa 2 semaines mwa boomonana te omoni mbamoka akondi okoyoka diagnostique boye na exemple eza na camarade moko papa ka en Afrique du Sud awa basali kaka soki wi mo bamonana te atali na Facebook boye akufi na nini akufi mpe mokie kaka na espace awi mwana akondi ti akena akomi na squelette donc eza na biloko mosusu tokoyaka te tondi kobetela yango tolo ondire tomérite yango te tomérite yango te biloko ebele tomérite yango te pa Piero wana mwasi na yo ndo oyebi malamu koleka biso na baréseaux sociaux nalobaki yango eza na bato ya bamauvaise intention bayaka na bavie ya bato bacréer trouble shame bacréer koswana bacréer turbulence. C'est le moment yango ya kostoper likambo oyo epesa bato mosusu pouvoir ekita mwasi na yo mwasi no asalaka live te mwasi no alobaka na réseaux sociaux te. La seule chose que ta femme fait c'est de mettre vos photos, ce qui est normal, tout le monde peut poster ses photos et c'est interdit que moto akoposter photo na ye na réseaux sociaux na mobile na ye, c'est interdit te. C'est eloko mwasi no asala na réseaux sociaux yango wana alobaka te asalaka live te abetaka lisolo ya couple na bino te ezalaka mwa photo moko boye akangi atie mpo oza mobali na ye. Alors protège ta femme, protège ta relation, protège even son passé, protège passé na ye olinga ye obala ye donc elingi baki a partir ya oyo obala ye passé na ye ezokonte susu te
elle n'est peut-être pas obligée de payer quelqu'un de retubela ça la tubela aboma mutu atakuta aboma mutu batu musuku baboma batubela ka ye na nzambe na asengi pardon tobanga pe okende pe otubela na bapaster comme ba sujet de prière ya prédication na l'église. Papa Pierrot, c'est le moment yango yo protéger moi si na otchaya à l'abri ya ba regard ya ba réseaux sociaux sinon te bakoya ko etalelo moi si nde ba etala moi si adudu eza na bato mususu batenaka na ba crédibilité ba réputation moi si na kozanga valeur libosa bato à cause ya makambo ebandi mo manungunungu nzamba piso sagesse ya gérer likambo po yebi moi si no bien koleka biso please gérer yango na ozong c'est la bino vidéo wana mais na ozong a souste na ozong ça ata 2 fois ata 3 fois mais na ozong a souste bo profiter bo s'abonner na la NG officielle bo cliquer cloche de notification bo aimer vidéo bo commenter bo partager ils na ba conseil à malam to tika koyaka na ba passer ya bato surtout na makambo ke mutu akoka ko maîtriser yango te na propre force na ye pour ceux qui moi c'est Pierrot azali pe na volonté nga pe son ba ne bana ta 4 ta 5 alanga ka pesa talaka wa botaki liboso akufi ma parvenir kozwa mususu po alizana besoin pesa mobali na ye progéniture mazana makoki wana te bo affliger moi sote bo pesa sou pas aza mutu azani ya mataza robote aza robote mwana mwasi ya bato bo tia ba stress te lana déjà assez moi so azana besoin to pesa ba encouragement to réconforter to sambela pona ye po nzamba simbe na ba moment turbulence na ye amata alonga yango. Papa Pierrot, protégez-moi sinon tchaya à l'abri vraiment batela na famille na yo batela na famille na ye batela po yo ndenge ndenge bali obongo yundo ko mu bateli na ye et vous allez vraiment bien po makambo moi moto bandi lokoko esa lokole pela oyo ekufa bo s'abonner na la NG officielle sous un besoin na aider na chaîne non se sentir à l'aise bolanda vidéo wana ngape na olanda menozonga esuste bolanda Nabada Pierrot Ndomba Sinda Zabon, artiste, mon bichon sur Tolina Mini, tonton Lolo. En tout cas, Azan a prompté. Azan a prompté. Azan a prompté ma kabouté. Toyoka a pété na ekita qui mataki. Malheureusement, Azan Star, ceux qui vivent à moi sinaye, ils ont collé et qui salir rien. Le roi Azan Star, et aussi na bisoto loba. Ma cla. Na viso osali ba mabe moko boy. Na bamba mibali. Soko koti libalo monde mambezo simbate baloba la vérité. Je ne suis pas contre toi, déjà na ebioté, na mona hôtel, na courtoya hôtel mais naza ba élément non ya vrai ya solo. Banda mabuta se rappeler banda école Lumumba. Donc eza makambo elandi yonde na ndako libala. Eza makambo elandi yonde na ndako libala. Bilo mususu tosala na bo jeunesse na biso na bo mwana na biso okokanisa ke obosani alors que elandi yo se rappeler na Lumumba lelo Pierrot okiko payer pour casser mais je ne suis pas contre toi na roya roye biso po na na yote pour te dire que rien n'est impossible à dire côté d'église boloba ba vérité nyonso te. Ndetinga lo banga sonza poso sa tubela donc il n'a pas passé à l'église de réveil té ata pa sango ça ata pa mobali no fo yebisa ye au comme na point au fo yebisa mobali no passer na o pour sauver yo moko na libala na yo la grandeur bonjour donc na obanda la histoire na yo na Lumumba institut Lumumba. Ils ont commis non yango. Te mobile azanzambe te mais ils ont mambo et ils ont tcha couple na bango en danger. En danger c'est-à-dire Pierrot y est bien roté na limité hein pour ya zamana des bonhommes. Afa comme la lingua la uta ba des bonhommes matete kuna. Donc et mambo yo ils ont causé préjudice na libala na ye. Donc c'est à elle de dire la vérité, de prier et qu'on... Nabanda,
Pierrot Ndombas là Zabon, un artiste, mon but c'est de la mini tonton Lolo. En tout cas, tout à ça a prompté. À ça a prompté. À ça a peu battre ma camboute. Toyoka pété na ekita qui mataki. Malheureusement, à ça star, ceux qui vivent à moi sinaye, ils ont collé et qui ko salir yé. Le roi Azastar et ko senga biso toloba. Ma clac là. Na viso au sali ba mabe moko boy. Na mamba mi bali. Soko koti libal au monde mambezo simbate ba loba la vérité. Je ne suis pas contre toi, déjà na ebioté, na mona hôtel, na courtoya hôtel, mais na za ba élément non ya vrai ya solo. Banda mabuta se rappeler banda école Lumumba. Donc eza makambo elandi yonde na ndako ya libala. Eza makambo elandi yonde na ndako ya libala. Bilo msusu tosala na bo jeunesse na biso na bo mwana na biso okokanisa ke obosani alors que elandi yo se rappeler na Lumumba. Lelo Pierrot Okiko payé pour casser. Mais je ne suis pas contre toi. Pour te dire que rien n'est impossible à dire. Côté d'église, pour le vérité, n'y a sauté. N'est-ce le banga sans apostole ça tout bela. Donc il n'a pas passé à l'église de réveillé. Ata pas sango, ça ata pas mon bal, il faut y bisaye. Au comme il a point au foyer bisa mon bal non passé là haut. Pour sauver yo moko na libala na yo. La grand-mère, bonjour. Donc, dans la histoire, na yo na Lumumba, Institut Lumumba. Ils en ont commis non ni yango. Te mobile à Zanzambe, mais ils ont un beau et ils ont un couple là bango en danger. En danger, c'est-à-dire Pierrot y est bien roté. Na limité hein. Pour y avoir des bonhommes. Enfin comme la lingua là où tu as des bonhommes matete kuna. Donc, et Mamboyo, ils ont causé préjudice dans l'Ibala naïe. Donc, c'est à elle de dire la vérité, de prier et qu'on Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.